site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy Bato balobaki mingi pona glace Studio NC Bato bafingaki mingi pona glace la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Chingitri balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scrame ya komone la sexy Yena maseza masi kleda Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Mizi, nos cimes sponsors à Makassi Bono ete héritier Moubiala boni pepele osakana tende kuna ngai donc mokonza mboka to bonga maka pona padre donc nzamba loyembo Bana mo bena staff mobimba bakandi vemba nzambe na bije vedi pour vraiment héritier Moubiala déjà tous en barbecue mais tu yoso circuler un message il a fait rigoler donc makambo pendeza poto ya padre donc eza ba aventure donc les trois aéroport wana eza bena matata talaka ne na otambola bato balati bien mais donc ina obamba ba fiche ya osakana te mais donc nazaka na quartier na oyenga donc kanda pomona ke muta sala kombo héritier Moubiala bima donc wana père na ngai donc na kocha pe couper na sengle no bamba fiche ya kanda mais ba masa tout na opesa bango mambote Miguel Mix Joe Mignon Randy Memba Fils Magdo Dadi Ezekiel Musala to saloyo donc la seconde mbunza musalo eleki makasi mais to sala ngo kaka donc et simba nango po nzamba loyembo erataka te donc to zapenda donc bongo donc préparation de to sa boye bon mon ba t-shirt ngoti donc to sa on apenda pour les 3 na ebité donc aéroport ngo ba yo betela mingi les 3 mais les 7 zo lobela te concert les 8 zo lobela te yani na bien Atletico wana na ebité somba bien va bien te comme 7h poza maele donc tu sais bango boreza munena to leo tikala donc tu sais bango padre donc faut kanga ko gauche Ezekiel de dire Dadi Ezekiel pe yo poko ti mambo te nazara mangala bisa ki osto solo no mambo ngala talanga toujours les padres quoi donc normal na leli na barbecue awa to solo les padres moi c'est Dadi Ezekiel papa na di merci maman Clarisse machallah talanga yo tala Magdo Eneri déjà comme cela les padres mais bino barbecue veut dire et concernant bino te bino les padres kanda plus kanda gali kanda dans musala pende sala makasi pour les padres il doit gagner junto papa Hervé to lele fort o bena biro na ya koto makila ba champion ba ya penda ba vendre sa tartiki koto biso penda ana ba play ba na mai to za mena mo ebele papa Hervé yo bena la a oza bena a penda ba yaka bongo ene les padres on a des biso frère na biso wumela pena na kopo o biso pena le makila ba champion to za na biso na yo comprendre c'est Chuda Zara des ala kaka randi ve bana kosi alors solo la randi ve bongo les padres
Di Randy Vemba. Bongo. O comprendre quand bongo. J'ai un ndenge ni. C'est la bongo. Biso ma dosa biso awa pour la papa Hervé. Malgré tout to longo la polo pour la salle en 3 jours na nzoto ha. La longo li na ba massa na nyoso basala ba ngo. Biso ma dosa biso awa pour la papa Hervé. Bon anniversaire à toi, chéri Gola. Biso dona biso awa na ndenge se loger papa Hervé. Ba massa na to besi bino ba mbote René Batila et Mesale, papi Fulu. Donc selon l'artiste bon. Selon l'artiste Jocelyn Mafolo, la peste pas joyeux anniversaire, Mimi Kwaka la joyeux anniversaire. Et c'est mon bien le gros c'est sous nini. On a battu tout les là. Bah trop bak saka kané to bet déjà à quand tu déjà des ans déjà des dégâts tito contrôler sous des ans Sine Africain des ans na habité. Sine Africain na e kangamane pour na libela. Donc ba kangango pour na l'état kangango donc ba toi piquer ma crise. Et tout faire les kamakasi. C'est comme rouge, to la latte. Kola les athées. Kola latte. Donc François Masala, Mimi Gaga, bongo. Abi Mubiala yo donc na habite Paul qui dit le musala yo. Donc il y a un to salango. Nzambalo yembo mingi bongo. Tona kandi Vemba te. To salango bongo. On nzambalo yembo padre donc père osala héritier Mubiala. Shaki Musa ou parce que Mabiala Pichu Botoko Kamundele ndombe fe na ngai kile mafakala. C'est que bien biso de ça toujours ambiance au niveau bandi. Paul Tudilou, Tokos na ndenga je, tozo soit vraiment bon tout le monde peut na pola faire gola. Donc déjà faire gola Jésus de Nias à Obet Angola. Les 7 les 8 dans 4 Mboko yo. Donc on a directeur marketing tout le 28. Na chez Vienanga Oise. Direction P et si ka ok bato bango pe mabakiti moral to sonné na madame nani tout ça là a neige. A vraiment un temps. Tous allez à tous, c'est pour le savoir. Na mama biso mama wiva, tous allez chez Oise un temps. Mais non c'est na bana loi na bozanga te na concert, il y a les 7 les 8 à faire rigola. Na nenga bien Vienanga Oise osala mama wiva osala et que na nenga normal. Yo bi vraiment ça na refait d'azali. J'ai na système lola kaka to kanga TV, on déjà to kanga David Ewem. Oh c'était nini? Oh c'était nini ko? Kongolegi ko fiba bonbon. Grâce misi la sexy. Bato baloba ki mingi pona grâce. Studio NC. Bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy. So kitoko. Mama ya kotale la sexy. Dimitri Balodore ya kotale la sexy. Ale Django ya kotale la sexy. Eriches Kame ya komone la sexy. Yena maseza masi clé. Mama ya kotale la sexy. Chérie ya kotale la sexy. Batougou ya kotale la sexy. Martin Kapika. Tracy Pro, la même magique. La famille Mizi, nos 6 sponsors à Makassi.